ngai na préféré na teka mai na bala mwasi. Non, wano kusi. Moi ça koyo bala ngati. Non, wano kusi. Parce que via mutu zo le roi bouchi. Non. Moment ezo pela, ezo pesa lumière. Un moment ta ekosila nyo surtout. Wano kusi. Na hotel la image oyo mingi na condamné mwasi. Non. Mingi vraiment de mwasi na zo condamné parce que wano kusi. Asali Arthur c'est même pas ça quel que soit danger alikam quel que soit ma be en oze ya ndenge nini et comme sur le niveau ya komi bomati non wano kusi. L'émission na biso ya lelo ya la grande découverte TV eza moi si mi pesa esengo to moi si mi linga vraiment na ben on partager nga moko te faut na partager na ba maman la grande découverte na ba maman ya monde entier moi si on mi pesa esengo ndenge nini moi si mi linga j'espère que tu na moi si mi pesa esengo o mi pesa esengo ndenge nini o mi linga ndenge nini. Moi si faut ba oyo zali. D'abord nazaki na ba invité mon frère qui n'a invité baya mais ba été nazaka na invité mon corps. To partager mon kena ye mais on a habité au pesa ba point de vue na e akoloba oye akoki koloba. Or émission alelo ezaki émission na sur la penza mingi na basi. Mais basango on dirait ba kimi na ba mais lokwa ba kimi nga pe na bino otika te na loba. Moi si mi pesa esengo moi si mi linga. Moi si oromilinga ndenge nini moi si foi ba oyo zali moi si foi ba oyo zali surtout na génération na biso na kilelo na biso na 21e siècle otoza makambo eza mabe mingi na ba couple mabale ezokufa ebele pe mabale ezobalama ebele nazo ba bientôt na otinda kuna zo ya boye pipi casamento libala baninga moto vanda na ba pembeni moko abi okende ko milukela ba problème o ebata makina ngo falo vanda na yo mususu obi otika ye abali et c'est tout nga moko na seki ndi na vandi na salle examen de conscience nga bité fona le kana la grande découverte na te ya ba mama ya mona titre émission na lelo moi si mi pese sengo moi so ko mi pese sengo ndenge nini eza na base belé bazo bungisa ba vie na bango likolo ya mibali. C'est pas dit que moi si dès na titre na moi si mi pese sengo c'est pas dit que moi so balate c'est pas dit que moi so linga mobilité c'est pas dit que moi si au vanda ka yo moko non na lobi bongo te moi si ils ont un âge tous ont un âge to botamaka to koli to tangi to sisi étape à vie tu ko comme na âge moko boy donc moi si faut bala ils a li pamboli ben sang ils a li pamboli za bénédiction. Alors tant au quotidien ndaka libala ko kanisa que libala eza kaka esengo te po makambo e bandikala eza lelo te mais yaki kala na ki lelo eza nde monte yaki lelo nde lizole kama be makas. Imagine toi moi si akeko somba poison. J'espère que bino nyonso beaucoup dans les réseaux sociaux, j'espère que exemple on a pesa boyebi
couple moko euti ko salema semaine passée. Moi si Amélie Poison ami boni na miswa mobali na etala diable ndenga zo sakanela ba couple. Aki ko somba Poison likolo azuwa. Moi si wana na vie na eba atike un jour mobali ne akosale mabe. Mabe yango ni ya bambanda kaka. Nzambe persona me mama otali bana te. Mama na tali bana te. Atali zemi azaki na ngona kati ya libumu te. Aki ko somba Poison suite à comportement ya papa na ndako. Papa zo trouver le quoi baje. Na ebike ona oloba na osenga na papa na biso Yannick a balancer les biso image o bino ba bozaki chance au mona ngote bon mona ngoke eza histoire vraie ya mona obaki na mwandambo nga na zana ngona otika te na oya liboso la mama pe ekozala épisode par épisode bino bota la biso bo préparer ba question na bino ya pe na ba mama maele ba koya ko répondre pe ba koya ko pesa toli ba koya o bazana ba expérience bao bazana ba expérience. Maman asombi Poison, afongoli Poison. Amélie kaka ekiti mobali alali na canapé azo filmer. Mama koyi na mabele. Poison bandi ko sala papa zo trouvango ba aventure. OK zaki mamba solo. Na ndenge papa mama kati motema. Mama akufi likolo ya mobali. Yango mona tie titre ya émission nanga ezalelo mwasi mi PC 5. Mama, yuza na kati ndako libalo zoluka muta mokili a PC 5 vraiment. Oya uti na foyer na ye. Boye bana kiti, oyeba ki ete oyebiti akola ndenge nini. Po ezana ba couple mususu ezaki ba vande sika moko. Pa ba papi kuna, pa ba yuyu kuna. Babanda qui ont déjà bon mon maison ba couple mususu ezana ba circonstances mobali a voyagé qui moi c'est pas voyager qui soit ba kutana na université ba kutana na nzela donc c'est un peu ça alors yo tango koti libala ozuze la mobali a peso esengo o ezaki muta mokili nzamba keli non o kufa. OK, nasengi papa Yannick a balancé biso image au tu ko ma semaine passée bien mon bon mona après avoir tout ta commentaire. Papa Yannick balancé biso image. Moi so bozo mona oya tena kopo wana zomela eza Poison, eza teke eza mai eza Poison. Po muso ba kata muso atelo ko mona kati po mela kaka. Bon nde bozo mona aza pena zemi. Nde balobaki azali na zemi siko mobali na ye abima libanda donc mobali na ye akosaka ye abima na base bele donc esalaka ye passe makasi moi esalaka ye passe na motema chaque fois yebisaka ye mobali na ye akomprendaka te ayebisaka makambo ozosala nga esalaka nga passe jour mosusu na komiboma mais mobali amona yango lokola ba aventure siko lelo azwi vraiment ke azwi kopo ate Poison na kati mobali pas zo filmer nde bozo mona boza te ke ye moko azwi caméra atia ke ebima ke amibomi pona mobali non mobali vraiment azo filmer ye maloba nyonso abanda ekoloba mobali na ye na kotia Poison na komiboma mobali amona nka lokola aventure po esala maka déjà moi sanga lobane déjà bongo mobali siko azwi caméra azo filmer pendant mon onka lokola aventure ce que kamo ye mobali na mon lokola aventure et comme il pensa réalité nde bozo mona ye wana donc Poison vraiment et comme ko sala déjà na nzoto et comme ko manifester na nzoto donc azo sentir sous bien te donc a air moko tazo benga na bana bani bazali banda bazo saka nazo benga bango mais mobali avandi nde bozo mona boy mobali avandi mobali nde mutazo filmer ye. Donc pesi passe pene pesi na mawa komona vraiment moto alongi ka vi na ye na mokili oka pona mobali donc ba douleur wana donc akoka ko supporter ngo te fallait motaza la pembe na ye vraiment pona ko talisa ye pona ko consoler mais motaza la pembe na ye te mobali azomona onka ke non ezala ngwe loko te moi ça me na Poison te ezala onka ata muso atene ka eloko mona kopo pona abangisanga mais ezala ki Poison
kala mingi te bomona basoye vemezo bima na munoko basoye bandi bozomona basoye bandi obima même mobali azomona onka lokola lo makamusuza lokola koloka azomona onka lokola ba aventure azofilmer na yepe azana yepe à l'aise donc eza pasi bandeko nanga pona kozana no mwa lombango nga conseil ina pesa ba mama to ebiango bien likambo vima tozo beta CT même nga la reine singa na beta ngo CT mibali bazana bango ka bongo mibali tokoloba mibali po baza mibali na ebike 20% bazaka bien mais 80% baza batu moko vraiment na ebite soki batia bango kati na bango balongola bango eloko babengi mawa moi si etungisaka ye azoyebisa ovime etungisaka ye makambo osalaka ye mais ozomona ngo aventure ozokebima no libanda ozobima na basi mosusu soko mwasi andimi kotia poison akufa mpona yo papa donc est-ce que vi na yo pima mobimbo kozalima bien vi na yo kozala ndenge nini na yese mama oyo asili kokufa est-ce que nzamba koyamba ye akoyamba ye te eloko nyonso ekoyela yo na vi mama eloko nyonso ntango tondima kobotama na mokili oyo ezosenga tondima nyonso oyo tozokuta na mokili oyo ntango tondimi kobima na mokili oyo fo tosupporte tout oyo tozomona makambo eyaka ebele ntango tozalaka nano mike tozalaka na maproblème te me ntango tobalaka be ozokola bamakambo eyaka ndenge na ndenge bamama pourquoi bomangi nokanta libala te vraiment ondima okufa likolo mobali siko dako kufitaka bana mwana yebukana azotala mama na ye tala mwana alekani azomona ka lokola mama azosala ne avanti ba oswa na papa zo filmer po papa azomona ngo lokola je moi ça azotangasa déjà basoyi azomona ngo lokola je mwana pe azwi aleki bomoni pe mama akwe mi papa ngo so continue ka ko filmer fala benga kuta ambulance mbangu vaba ozwa mwasi na ye donc azo litamo pe na série mais pas na ye azo trouver normal lokola mema ke yenda mvuta ki mama oyo ami boma na ye donc eza passe eza mawa yango na ba mama video oyo te ya ba mama nyonso ete ya ba mama nyonso moko te mi kufa ami boma likola mobali na ibiki ezalaka posi ezalaka passe na bato bakuta na baku oyo ba mibali oyo bazalaka batondaka te toyoka baka oyo ebele ezalaka pasi vraiment mais na douleur wana ngala ko préférer bala mukuto boma na libala mala mukuto boma na libala ke ozana mobali moko oyo ke oza mal à l'aise ba souci wana etinda toujours mabe ba souci soke côté tiaka makanisi mabe lelo résultat botala papa wana azana yepe à l'aise azo filmer na yepe azo sala nepe loko te réaction moko te azo filmer pa na yazo mona ngweza normal donc na moni ko de lo na lo batte na yo ka passe qui veut ma douleur qui douleur ba mama tokeba bana batika likaka boy na bana yoka makela bana mikeba zo saka libanda bazo benga mama pezo benga bango donc vidéo vraiment epesinga ezangisinga na kimia bandeko na ngai tokeba ba mama tokeba tala neti akufi nde bozomona ye wana pe masuka o bozomona bazo pese miliki amela mais trop tard na mwana ye pembeni na yazo tala mama tala mwana azomona pena ndenge mama azokufa na miso na ye mais papa na bango azomona okeza nango normal mon Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Na ipsa bino ki émission na maman mi pese sengo na ozalanga mon côté. Normalement, fa ina mimela bino ba invité ya basi to solana bango mais loko eza na épisodes, bo préparer ba question. Bo préparer ba question, ba réponse ezala yanga. Alors na mbinde ko mobali. Po ani na mbinde ko mobali. Po to moni na image na biso wana mwasi amibomi na miso mobali nae. Alors Nazana invité nanga o batunyo so ba ebie Efra asala rapebe miso bo ebie déjà. Donc non réaction concernant ya image o biso to uti ko tala. Soki akoko lo ba raison to pe sa papa to pe sa mama. Efra do.
Merci à Balania, surtout au Bamesana, toujours que l'ananga et Frada partout, vous avez vraiment apprécié nos beauté, vraiment beauté et belé. Merci sur la maman, nanga BM, la confiance pour PC, yamina na plateau, le poteau le bila. Moi c'est PC c'est moi c'est ça là na ba valeur na. Donc, na hôtel à image oyo, mingi na condamné moi si. Mingi vraiment de moi si na so condamné parce que à sali Arthur c'est même pas ça, quel que soit danger alikam quelque soit ma be en ose ndenge nini et go comme sur le niveau ya komi bomati ya komi sala mabe quelque soit to melpo au milongo la moi makanis eza déjà mabe quelque soit to meli ba alcool pour bossa na eza vraiment mabe parce qu'on a vraiment maman na condamné ka moi sina Arthur na sali parce que atiki pe bana atiki pe famille. Vraiment, en tout cas, merci Efrado na réaction, en tout cas, bravo. En tout cas, binomo boyo kinde ko mobile lobby ke maman ozana tort bien sûr. Mama beza ki papa metande mabe e baluki ezongi na maboko ya mama. Na minute tolo bela mama moko te tolo bela ba mama nyonso mokili oyo. Mama mi pese sengo. O mi pese sengo ndenge ni mama. Papa kenda musala. Ndako eza ya yo. Est-ce que zozela papa utamsala ya pakolo mafuta? Azo mafuta bando pakolo na nzoto ponga lobi makitoko na miso abatu no wano kosi mama wana na eloko biso to tala na TV mama na zaki muta buka mabongo na se asambela siko tala via bana akufi ye mokote akufi na mwana na libomo tala bano yo tiki ata yo moko eza passe na génération na biso ya lelo na 21e siècle mabeze belé mabeze belé peut-être ko mona makambo ezolekelo na ndako eza grave muninga msusu akoki kobeta porte na ndako muninga banzo betelo ba problème oyo aza nango oloba yo eza bien yango mona ekote ya ba mama nazaki na mama moko to sola na mama wana mama na ebisinga bolimbisanga place on oza sans tabou mama na lobi ngande ozomona nga boy BM na okata posa ya kozana mbali na mbetu te mais mama na za bana aza bana 4 ngabi depuis quand o banda kale ngabi banda kale oboti mbeni o mama o to bota ka bongo ngabi ozoko mi boma yo pena foli kana émission nga ozoko mi boma siko yo ya kaka opesi papa esengo aproki ozombo nte kozo mi pesa esengo te po boko zala kaka bana nana nya boko la bango boko zala kaka mama Noirite mama Nadège boko zala Bolimbisi la seki na baki deuxième épisode dans un sans tabou dans un pinda sans tabou ozobana boko tsana ndako okoma noka bongo mitika noka bongo opakola mafuta te crayon otiaka te suki okangaka te ye kuna koma okende ne libanda ya omona baki titre émission na nga lelo mi pese sengo mama milambela biloko lia penza so mela masanga te babi un peu d'alcool pour l'estomac na tinjo na barte na tinjo plutôt que kotambola po papa yo kakanda po bakanda ba papa zaka makasi koleka non na tinjo bongo te nazo sengo mi pese sengo mi linga mi mona ko za mwasi so lati na nzila nga za awa peut-être tamsu na za mari mais so na tambola nzila tamsu mwa 2-3 ba olinga na mona pena ese ke na za kitoko babiloko na nyonso ezalaka bien na ndako mama chanzaka modela suki mama milinga kaka zalaka yo mona o makambo bien lelo lobi yo moko okomona mais so okomi kaka bestoma ba attention likolo mobali ozokomi boma yo moko donc ozokomi boma po akotika ngo lelo te kotika ngo ezaka na ba prière na génération na biso lelo bana bazoninga mibali bango moko o mato kit soki mwasi mobali alingi mwasi te mwasi moko olinga mobali preuve ane ke bino mobo omona bandeko na biso ba artiste et comédien bakomi ko bala mibali bango moko wana ko bali limbisanga mwasi libre na oloba ozo salima na génération ba mama kala makambo ezalaka te mwasi ke bala mobali opesi mbongo ake asali dot asali présentation apesi biloko libala esalamela wapi mais nakilelo so koti na internet so mona makambo ezo salima ondima te basi bakomo bala bana mikie to trouver normal
toujours trouver un normal moto yo ngo négligé na ndako ta mususu eza na mutu mususu nga bulele nga mona zo tala mutu mususu azo lila na TV azo commencer ba makambo bo po nini bazu mobile na ye et pas moi si mususu babotolier mobile kopesa mwasi ana torte oyebite nini o ekomeli mbala sima biso tokoyela ba papa nazo wa bien naza na premier épisode deuxième épisode troisième tina ba cinquième épisode na okoma après na okota na mpanza ba papa mwasi so bavuka mabongo na se alela mobile omona bolamu te donc tant que ça babuzo ba eba ko respecter moi on est à introduction na pesi ya mokie mais na ebi que tozonga nazaka no ka pona ba mama nazape na pona ba mama na pese ki muninga na nga mwasi conseil na ebi se mi pese sengo papa soka ye kolinga te yo pese sengo yo pe mi pese sengo longola mabenyo so sala yo kotala mabe wana te kotala te ke na mona ke na manso na mona ke na mandongo ebi te wi asali nini make-up ana tamso zo puta ebi na kala ba make-up ezaki te mama na ebi ke tamso za muta ba maquillage te mais moi crayon petit ki sitaka ya zana ete lataka bien loko bimaki tango ya kutaka talon pembeni ya porte akutoka ne longe ba beauté longe ba bezwa perruque lata ba biloko na nyonso e baksa moi un plus e baksa azua nazo sabino lelo vraiment na zozongela susu Efrador na baki na zanga mote na zozongela susu Efrador na génération na biso lelo tozomona mabali komosani mabasi ba obala mibali esalondeni yupiso mwana moko aye na mbongo na ebalo nzima mais premièrement non que soana na linga vena ça m'a posé parce que batala na biso ba comprendre ni ngwana loba si parce que zamba salarié moi mobile aza la tête non jamais aza la mukila si ngai na préféré na teka mai ke na bala mwasi ke babala yo ngai na préféré na teka mai na bala mwasi mwasa ko yo bala ngati OK soki ke na musala te na teka mai ba 50 na vu la kisha ça parce que pour na bala mwasi soki le lo moni basi ba komo bala mibali parce que ba vina ba mo pe basi ça non clarté si parce que au tamboli bo komo vivre na ville ko la stage na stage 1 na stage 2 na stage 3 mais vu eza stage T parce que vu amutezo le roi bouchi moment ezo pela ezo pesa lumière et moment ta ekosila nyo surtout parce que son conscience eza conscience ekoyebisa yo kaka place o eza mabe yo mona ke na nestu atamboli wana zamba pesi to mukile pesi azumuke esengani na lukata mobala balanga kozela pe mobala zela mobala yate mère ngana kosote ba fi otu ba bala wana baba mibali na voie normalité baza pe normalité muto aza normal muto vraiment ça normal avant dans la mobala ya bala ye parce que ba obala na biso baza bosenga bazala ba se sentir que tiens ba obalo ba oezanini parce que tout ça peut clair parce que ba tout au monde ba obala ka wana quelque soit ba artiste quelque soit ba na te ba catégorie nyo surtout ba sa clarté na banzela na bango na vie na bango ya ngwana nde ezo senga kia ba kendo ko bala mobile so tam yo bala ngai mutolo ko ngai Ephraim bo Efrador se bala ngai o kimaka yo muko ya solo wala ko sante yo sakane on va no ka bo baseli o nyonso ba mo diriger vraiment omitse vraiment na ngambu omitse na ngamba makasi parce que na bano peso passe tongo midi poko mais vraiment on kembi na ngate babe ngo perdu mo boui ba kuna zeli yo bala ngai mo kemba vraiment ta lingi na ngasko di bala ngo peti vraiment bali abala ka mwasa ya ko bala ti tous la peu clair na bandiko bala na biso ke yo jeune garçon lokola ngai yo papa lokola ngai yo ndeko mobali soki okute na cop o mwasa bi abala yo ndeko na ngai bokoti na monde mususu ozana monde au normalité wana monde mususu boko bunda yo na mwasi mama na ngabem boko bunda yo na mwasi mwasa sa ba faire ni pe ba faire ni wato to fa normal mais eux ça que yo vandi ko kanga maboko ko basi
bofana bino ndako ngana ke na tamboli na yo bala yo parce que yo moi ce que tambolo bala est-ce que libala neza normal vraiment merci na réaction na yo Efrador yo mtu babala ozoka yo mtu babala donc oza opposant eza ni balobaka tozana dindi donc yo mtu babala bapesela pena mbongo mais za fier na yo mi pese sengo po bapesela yo mbongo yo bala mobali te oluka mobali te oparticipa te na nzungu na bilo basengaka te mobali azwa mbongo na ye aya abala yo ilo na osinga mi pese sengo so mi pese sengo na ndako libalo mona bana ozobokola baozala pe bien éduqué oli bazala bafuro elobi to mona baobala mibali non baozala basi o baopeso esengo baopeso pe valeur baopeso bakoko ya malonga mi pese sengo simba nzoto na kitoko ya kolia olie mwa komela mwa kopo omeli buka mabolongo na yo sambela omona nzamba opesa o penza réponse moko ya bien olie to mona nde baninga bazobala mibali baninga bazomela ba poison baninga bakomi kosela bakisi babiloko ebele mbala sima tokoya tokoza sans tabou na bomba nange lote na loba nyonso na loba nyonso nde ba mama bangala bazalaka to bombe lote ninyo yo kosa na kati ndako ya libala na kala ezaki rapo mona bapesa ba publicité na ba TV na ba Facebook soki panganga soki kosala bokozonga bomi ya kilelo ekomi alors mi batela so totali bien la génération na biso mabala ezokufa du jour au jour donc yango mona belelo na ekosola na bino na tatisa bino nini au moins soko misala po pese sengo o ba signification nini au moins ça nani donc moi si aza penza être moko imedo o aza na valeur moi si soki le la panzambe gumbi mabolongo panzambe moi ça za kwa mwana suka ya nzamba yo kaka nzamba yoka kolela mwasi yango mona na couple so mobala za mosala te soki mwasi ogumbi mabolongo na se omona minute mke mwasi azwi mobala azwi mosala alors tant mwasi azwi mosala pardon tant mobala azwi mosala yeba ke yo mwasi mto sali ke à part nzambe yo mwasi mto sali ke pote mobala nozo mosala alors tant azwi mosala mi pese sengo kolinga te mutu mususu ya na foyer na bino ya kotia ba trouble moko soki ndenge ni te mi pesa esengo milinga. J'espère que pour lelo na monde qui na komi nanga ko chiter vers la fin bien nous se posant la question bo poser nganga mo pe na zana pour na ko répondre bino pe na ozana bato bazana ba expérience makasi ko likanga pour mutakoka azate bon mona bien bakoya ba osola na bino boza jamais dessiner la grande découverte na baki tous les sorties na musique toza na politique toza na ba couple toza na makambo presque nyonso tozali. La grande découverte, en tout cas, abonnez-vous massivement, Borozala jamais d'ici. Sans oublier espace où on a mon espace où les qui toko makas. Efrador, espace où les andéni. Ouais, espace où on appelle son nom, merci na boss Eric. Boss Eric, na boss Caleb, bon, tu as fait plus opportunité au sein na espace où il a mis. Donc, na visa pour solo là déjà, mais on a déjà tout commis déjà peu chité. Voilà. On va tellement le mobo ya suka, on a pour na chité na moi quelque chose on a tout zala na bango souvent. À l'aise. Ouais, là on a ko bak sa mère na ngai ezabwe. Bande ko na ngai basi. J'espère que maman lobby déjà parce que belé. On a juste pour notre moi pisque ne mi butchaka na moi ba sauce bilo bolamba. Si. Ya moi si tant ba boti moi si faut mi boki osa moi si. Faut mi pesa ba valeur. Parce que Bible auto-néglige la Bible. Et sa maman les empères humains na vie na biso. Ça le seul book au biso va être humain. Quelque chose à la chrétienté mais ça le seul book. Au photo landa ma commune parce que ce tel pe bm to tel pe na bible ba tu ko ba sara quelque chose au beau tête mais tellement qu'azalaki tellement confiance pe na fidèle na mobile nae akanga mati na mobile ti su kanza mapesa ki bango mwana esenga ki ba bazala na mwana ndeko nanga mwasi comme ma vie nous a précédé ma vie nous pe na mambetate nous a vu na le tel le collage parce que même si j'ai couru pe kendara j'ai pe kataka donc soit vie ezalo ko la vie. Donc, mitia na place na yo, mitia vraiment na place na yo, ndeko mobali na yo pe oyo, o mesana pe ko pesa bandi ko basi pe passer parce que bien sûr toza vraiment parce que te pesa ngo moyo lo bebe bien donc bon pesa ba valeur na bino oyo zali na pesa mbote na nga mingi na bato obalanda kanga ma partout na mono ko na mono ko la masa na ngai
Munganga Mutupamba. Si. Munganga Mutupamba depuis les États-Unis. Mon amasananga José Mavongo depuis quelque part en Europe. On a donc vous êtes tellement belle pour me toujours que l'anangai ben warishu. Moi ça pembe. Moi ça pembe donc on a plus pembouti. Plus mboti na ba travers ni tout il ambiance donc espace tout le monde donc on a plus bon tout mboti donc parce que tellement belle moi tanga ba kumba vraiment exactement. Vraiment, merci beaucoup. À la prochaine occasion, réponse en tout cas, abonnez-vous massivement à la grande découverte. En tout cas, Dieu bon. En tout cas, maman comme conseil, buka mabolongo na se yanzambe ratakate. Nzambe ratakate mi pese sengo milinga makasi zana papa bien yo mona kaka omona kaka ba biloko na chambre pa ni baksa pe mo ba mungo mo ba pilipili tika bakanda. Vraiment merci beaucoup. Ngai na préféré na teka mai na bala mwasi. Non, wano kusi. Moi ça koyo bala ngati. Non, wano kusi. Parce que via mutezo le roi bouchi. Non. Moment zo pela ezo pesa lumière. Un moment ta ekosi la nyo surtout. Wano kusi. Na hotel la image oyo mingi na condamné mwasi. Non. Mingi vraiment de mwasi na zo condamné parce que wano kusi. Asali artos c'est même pas ça quel que soit danger alikam quel que soit ma be yango ze ya ndenge nini. Et ko comme sur niveau ya komi bomati. Non, wano kusi.